Capage TV. Capage TV. Oh, tu vois. Il y a un enfant d'athée. Oh, dis comme Nino. Non, t'as l'autre Jika. N'a un service, il y a partage. Il y a partage. Il y a bilo quoi poto. Tika boy. Nazo kota na mapango moko. Babi yo yende kana na bilokos. Ngai. Babi yo lokoti kuna somo. Nazo mo lokoti ya kalate. Maman Capage. Jika. Oluka les grands Jika. Les Parisiens. Kinshasa place no ka. Kinshasa place no ka babilo ko banyo so baluka ka ba mona. E ba lo ngo yelinga. Zela na nute na bando na parfait. Hein? Yoga. Elo ngo yelinga mo mo chango susu. Faut que luka chasser hein. Sia. Na kanisa go makasi. Na parfait. Mekana pardon de ah tika petit. Mekana nous te papa faut tika. Bon vous zoba. Ezande ba kabele lingai. Sanjo. Baluka no na sima mekano. Ndeko ngwa. Ndeko ngai. Olivier ya couleur ote na chando couleur. Yo kanisa ona. Zira. Aba kaso ba bibalite. Ki pakatenga no to sa batata imoko. Na banda ko sala boye. So muta ebisinga o pesa maka passe na bingana iye base moko. Lipa na kitoko. Biliele boye mwasi boye nini yango pa na mwasi. Bozala mama pa bien la lipa nanu jika somba. Oza muta poto te. Nyose kolega. Nyose kolega to li. Olingi lipa makasi Te zabo hakala c'est lo te singa biso. Pardon hein. Ngai ekateli na mona ndeti kota ka bien te. Il faut ya boye oye. Esa le telemi likolo. Moko zo lia lipa. Oboya kyango. Te na ko boya te. Eloko yo proposer nga na boya. Hein? Rafina kufina eli waya mutu te. Eza nzoto. Nzoto eza na ba réalité belé, nzoto eza na makambo ebele. Moi te to sala pas entretien et on to sala pas entretien et on sauté. Et puis to sala ki entretien. Maman, to ana 5 communes à Tchango. O faire a salelinga na commune ya Maluku no ba salelanga ngote. O faire a salelinga yi na commune ya Seleno ba salelanga ngote. Landa biloko na Seleno. Na Hollanda. O faire a salelinga na commune ya Masina no ba salelanga ngote. O faire a salelinga na Kimbantseke place na bota mi ba salate. O faire a salelinga na Njili. Esika ba parisien nyonso ba somba ba ndako tonga ba salelanga ngote ba njilua. C'est-à-dire faire faut qu'on respecte faire na ba na Tchango nyonso. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chicotte, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Vous a déjà yako sepela. Vraiment disponible à un prix abordable. Place de Sozali au Bengi, bon, et aussi que moi. Je dis là, recommander n'a pas m'ester que la Zara a bien la bandit à vous. Les avalables pour la bateau, parce que la pomme a mis Congo. Aux gens à la règle douloureuse et si ils sont candidats pour des si par rapport. Aux gens vraiment la pomme a mis pour les autres dégraissés. La recommander pour maman, salé la taille, zonga aux gens. Sinon, t'es bango, mis sur l'arabe. Et ça pour la bango dit. Papa, ça est la ceinture. On l'a dit à mon chemise, on l'a dit à mon sport. Et ça nous vient pour les autres traités, surtout pour Congo. Très disponible.
bien à couleur. Sur la robe pour charme, sur la pantalon, sur la robe soirée, ok, déplacement, oh là, aux âmes qui battent dans la tête. Donc, signalez bien que ma jockey de sport est très disponible, est très avantageux quand on sait dans le sport. Parce qu'ils ont protégé et puis ils ont éliminé la graisse. Ma jockey, oh, ils ont la couleur ignorante. Au moins, il y a la salle de sport, mais dans la ceinture, on a et puis ici, et c'est le gars sur le voilà. Avant de donner les ceinture au Kandiago, au Kofani d'Ango pendant 8 heures du temps, dans mon Iko Sala, dans le Sala, où nous savons que nous sommes la Kaïna, où il va être la ceinture est dans la rapa, maman. Les affaires pour la papa. Au moins, nous avons maman Kapache, la Kandiago Kitoko, dans le Sala, dans le sport, où il y a des et où on va calmer. Et dans la paix, on a pas été heureuse et là, quand on voit maman, on le sait, Zonga ou Jan, et ça, la témoigne. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais et d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans la famille Nabino. Papa, maman, aux en bana, aux en besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbana moko ko landa ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui ozali au fandaka déjà na kati ya Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, oko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapache Autiko Sokola, Apakola Kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso bangi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé apakola bafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme kwa mwa rose bokomi ko 6 episode la pour ko bebisa munoko te Rude Beauté ayi biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Merci à Ursula, boutique Morgane. Il y a une robe Ursula mais disponible. Merci d'avoir toujours buzz. Bémission chrétienne, bémission télévision. En tout cas, merci d'avoir et tout.
Nzambe apambola bino to moni moi chaîne bino bolingi kaka o eyindaki kuna esalaki nini boye to moni Kapach télévision soki toza te botalaka te bomesa na kotala bato nyonso mpe bainvité nyonso. Merci na bo balingaka ngai, merci na bo bazosambela mpe mpona biso toye lelo kotala dadi toza mpena na mabele ya jili toye kotala dadi bolobaki ke dadi aye Kapach TV ozozwa dadi te problème nini nga na baki te na koyeba nanu soki ayelinga mo eloko po abungaki mpe likolo babina dadi 3 jours azomonana te 4 jours banakendaki poto na ye andenge nini makolo tokopesa tokotuna ye bakestion wana mingi. Merci na Glodi Diasuka motema ya Tracy Mbelenga bino boyambaki pénalité ya kanda malgré que mo bapunition mo bafimbu chaque jour na simbelaka ye mpona makambo etali mbutu na internet mais ye mutu na ye kote kuna eyokaka te. Merci en tout cas na bango nyonso bakolanda biso tokende na koluka ye soki aza wapi. Merci na te BioHerbe Cacao partenaire na biso. Merci à Chancel Mbemba suka na partenaire te ba dadi tu vois ya on vanda te likamuni nyo na otalo te njika na service ya nini ya partage ani ya biloko ya poto tika boye nazokota na mapango moko babi oyende kande na bilokos ngai babi olokoti kuna somo naza molokoti ya kala te mama Kapach biso na poto bambota maboko totika tika babisa biso na poto bambota maboko wana on en profite faut kozala international ngala local loko elata makasi wana okamwa ideno ezalaka na kimati te nayeba kokima okoti déjà lupango non te nayeka siko kokoma nyonso ka yango mpe na osala nonse me baba ye ozali na bavalise ya lidofolo me namoni valise ya kisika namoni eka bakangi foto maoli te asomba valise omoni bato wana balukaka kaka balukelanga problème babimisanga mabe jika olukango na les grands jiquins les parisiens ça doit bien oyebi ke bato batuninga yo mingi banani ndenge nini madame na yo Kapach ndenge nini Kapach nga na bi aza na Egypte azofifre na baegyptien te naleli poto kitoko bobunga esu ndeni bobunga tokota ubi tosolelaka awa bien yo luli balabala makamsi ya secret yo ozala na secret nazala mpe na mwa secret nde nasala boye kandi namoni bamo poto oyebi réalité mpe eza na poto tika boye namoni makambo na poto tika boye kasi omoni kozonga oyo nazongi eza ya vite fait parce que toi na concert le 15 juin na Genève bagoloa bapesa nga pena mission de service balobi dadi koyokisa biso soni te kende zonga bato nyonso babangelikanga mutu moko amoni Tour Eiffel eza ndeni Tour Eiffel kozonga mpe fozala mpe na motema kozonga kozonga epesameli mutu nyonso te mama na place okondima te baokimisa mutu me baokimisa ye na kati église na bafrère tosambeli tosilisi me bayebisinga babi dadi soki ozongi oza zoba tika boye nzambe pe vie ezalaka te nalobi boye nazoloba par rapport est-ce que église ekokimisa moto c'est-à-dire bango moko baza na kati église baya na nzela bamai na bandenge ebele bakima sikoyo sikoyo na ndenge avion mais beauté ya poto mama tika boye kolia penza nazokola penza te mère kende poto kinga jansi bomemanga te nani alokaka yo na komponaka mpe te hotel eza makasi ya famille oyebi ke meme na famille na ngai bakamwe lidusu ofere abimiseli ngai c'est ça yo moto nga olimisa bato te boye nalobi eza na bato mosusu babombaki ndoki ya famille na bango biso mpenaki ndoki ezali tika boye namona yango na miso oyebi nga naliaki ndoki na nini obe na mwamba na mikata mwamba naza mpe ndoki ndenge omoni nga boye mais oyebi ke naondima te oyo oyebi sikoyo obuna te naleka italie me namoni mwindo oro esamwa naza mwindo ya ngolo okomprendre sikoyo mwindu na ngai epesi différence na bayedeni yango alakela ngai nga naza robokopi alia ngai alianga na nzungu nini
Kanzungu wana ka. Tika mama. Bona chapeau ngo kenene. Elengi oyebi. Mais batmaso tout nanga daja so lo bate ba ebite ke yo so za bilamba to lo ba te ozaka timide. Te moni bilamba oyo elala na ndako manganga. Eza bilamba oyo so na lati yango nde mabe na nga nyonso vieillir. So na lati bilamba te. Ba ebite ko za bongo soni. Kapashi ndeni chaîne ko. Te chaîne elala mo mukelo kwa na kenda ke Egypte yo pa jo mystique mutabolembu. Chaîne penene lo kwa na zongi sava. Te telemisa chaîne maman oyebani. Te telemisa. Oyebani. Tikabo batunyonga. Wana ba fan na poto. Tikabo. Batu bazotunanga kaka uwe parti mama Kapashi. Yakana mama Kapashi nga habité. Yebisa ya bongisa na papa Hervé. Na famille nde bako memaye. Na parasa moko. Maman to sali succès moko incroyable. Tikabo. Na lobi ba succès o ezala kinde ya ba JDT na ba biliki basala. Ndeko na bino mutu aninga ka sala ke bino nyonso bokoma na ba succès. Tala ba succès ninge sili. Mais ba golo baza ba to antembe. Tikabo. Oyebine na kendeki. Oyebi ngaiti. Ese na memage logo. Babi fallait Air France. Voyage et tourisme. Voyage et visite. Faut visiter pe bamboka baninga. Oui. O évolue pena. Tokende na biso nzela echo. Tokende na biso nzela Ethiopia. Tokomi ne pardon papa bolimbisa biso mutu na musana na ye. Kendo pesa 1 pissom na okuna pa na bino. Jo. Bande ko bolimbisa biso pardon bo filmer te. Bo filmer te pardon. Bo filmer te bo bebisa biloko to sala. Mama Kapashi, na bandi kutuko bani nyo? Ebungi eza tourisme. Tourisme. Na bio évolue Non, c'est-à-dire ba wangi na bakoka pression na biso te. Tika boy. Bakoka ko tika biso kimia te. Voyage na biso. Biso toza ba loko. Tika boy. Bo kritika ka biso. Bo finga ka biso. Bo funda biso même tina Schengen. Bo lobi to ko kende te. Kasi papa Hervé fait rigolo quoi ça papa possible na possibilité na ye na saliete to dusola to koma to kendeki na biso pepele mais ça bino bien ozola na mama et si la rala pété na bandaki depuis na se kopesa na lobi boye na biboye ndeko na bino awuti poto vantara kabola te ya mukie omoni bato poto tango na bandeko yo sabino biloko botuna kanga taite bokesaka nyonso po ebi koza bandeko po na ebi ke na bandeko botika pe bandeko na bino awa kala botindelaka bango te à travers ngai ozwa ki charge nazwa ki charge makasi na bandi bana na coin tika boy nazuya kokaba oyeli mama mutu nyonso azwi eloko soko tu yoza na biloko bongo nani mama kosangela ndeko nanga mwasi seke yo mona kenga na kipaka yo te Oui, Kapashi, c'est le 15 juin. Balobi, pour Suisse, vous allez tomber. Tikaboy. Maman, c'est-à-dire, on a écouté même un producteur. On a écouté un technicien offert et les autres travaillent dans le technicien international. Tikaboy. Maman fait comme musique. Tikaboy. Nangana bangi faire. Na comme banga ye. Bongo bien. Faire comme musique. Pour le coup, na moni pas faire. Soit disant des bolobaga locali. Pas faire exact. Chose qui n'a rien à bien. Maman. Na mona que non la kuna. Na c'est-à-dire na la qui n'a dit ça rien te. Souci ya reno ko swata idete ndeko nanga mwasi. So gezaka matina podium o matati. To mata tourne na podium. Mata. Et ça lo bien. To mata. O théâtre moi les 5 batum so albe dadi bato bele ba yana bango poto boye tango bozongi e bozonga lisusu boye bozongi tikali. Faloko tikala no ka mbala moka bité. Ngana za responsable na ko tika. Ozana chasse. Baba wa tika ba Baba responsable. Ba irresponsable. Ezaki ka faso ko lukela. Ozana chasse te bongo ba bilo no peso ko tia wapi. Oyebi ndeko nanga mwasi sepela na mutu oyo. Ngani nakata nzambala. Ngana nzambala. Nasaka main vite. Eloko esate la kati. E bozo fuka na lo yenge bonde. Ndeko nanga mwasi. Nakanisaka yo mona. Yo na ye. Ngate na poto na bwaka kiyo tango to sala na. Dadje ngre. Tango to sala na Glody dia suka. Ngam na tindela ki o mige. Yo mto tine mige. Oui. To sala ko mona mige frappé mo bwaka nga kuna pa mige te na bi tala. C'est que linga kali banga pa mige. Pa batu mso linga te. Pa batu nyonso mais pas mige pe na faotika partout. Forcément la vidéo kuna na bi etalité aleka na kaka. Bilenga poto. Kinshasa place. Yango elinga nyomu. Kinshasa place no.
Kinshasa place na okaba biloko ba nyonso balukaka bamona. Eh bon longo yelinga. Zela na nute na bando na parfum. Hein? Yoga. Eh longo yelinga boko mo chango susu. Faut que luka chasser hein. Sia. Na kanisa go makasi. Na parfum. Mekananu, pardon de gona. Ah, tika bakati. Mekananu te aïe. On peut tourner boy là ça. Papa faut tika. Boy vous zoba. Ezande ba kabele linga. Ah, Sanjo. Baluka no na sima mekano. Ndego ngwa. Ah, ndeko ngai. Olivier ya couleur ote na chando couleur. Yo kanisa ona. Na pesa yo. Zoba nia. Zira. Aba kaso ba mibali te. Ki pakatenga no to za batata imoko. Na banda ko sala boye. So mutu ayibisinga o pesa maka passe na bingana ye base moko. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Na matete na malangi na Ozana House. Place na biso eza place à kobunga te. So okomi kaka na poma te. Okomi kaka na poma te. Ozana House eza place à kobunga te. Okomi kaka na restaurant. Place on vole la bidele na city train wana. Oye wana tout droit tout kara à Revo d'accord. Kana Revo d'accord wana malangi 1 yango wana. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Pastor Boni. Oh, kitoko. Oh, ozaka depuis Erninya. Ah, capache, pendant la découvrir bio herbe de cacao, na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi miloko esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Place na yango makambo remboka remontade. Ya ko remontage yo penza. j'étais capache mais comme ko pianga sa. Pastor ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona muté. Eza na ba traitement ebele. Epala biso basi edebouchaka ba trompe. Esalaka mpe ke sucre dimier kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Nana mela yango tongo pokwa. Nauti musala naza nango. Eti biso bata biro bo. C'est que vous avez dit à banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no.
mobali o mwasi azo réclamer kaka nti okomi na bambanda libanda otika bio air de cacao olanda bilanda landa biso bato basiko tomelaka sike chaque fois mpona miso tout yango bio air kapasi alobia badouleur ya libumu ya babavanti bawapi na barin nyonso circulation sanguine nyonso bien etraitaka mpena makilo ezocircule makasi bien oyo akoyoka biso ba AVC yoka makambo yango nde ezotraite yango base livraison mpe eza partout monde entier partout na monde oza na Brazza banimero tokokoma oza na Irlande oza na États-Unis Bonjour chers parents, élèves et c'est-à-dire naisi ngana ye yoka kina basse non comme tu les kabisi na basse za cho oh yongo yo pela poto ngoni yo na midinda boy aliteya ngana boya ke logo te oh nyoso bango ba pese nga yango pe baso mona ako kenda da mutakala Dite na moni otana boutique. Ndeko nanga basunga nga na chasser. Na pesa mama kapashi biloko. Koza nga kena ngo. Ngana kena biloko. Atakuta. Mikadi. Jamais. Oya mutu apesi mukadi alingi protection na yo. Na ndeni. Wana yo molata ngo nanga pesa kyango. Tokota na lupango. Bodia Paul Muntu. Ah. Ba lekenti lelo. PDG Paul Muntu te tokomona ye. Na nani nakutana kina grand frère ba remerciement. Oui, ba remerciement ko zanga te grand frère nanga Emami la Palace. OK. Yaya wana zana ba moyen ebele makasi. Mboko chaleur okopendi ko toka. No toka makasi na on matege na ko toka. Merci beaucoup de mon merci. Jika. Na on di mateko ke zonge. Bakolengela ya Afrique. Bakolengela ya Afrique na olinga ngo. Attends, bon, déjà. Ba maman Château Rouge na zoya. Tozaki na rendez-vous na kulutu na Aimé Ponda. Boni. Mais tokuta inde. Te ya ta deuxième. Mon comme d'Adjika. Tozalaki na rendez-vous na Yunishi Banze, la fleur du jour, tokuta nité. Nazana batu ebele na poto tokuta ete na eko kuta na garçon moko pipo nzenga. Mbongo akisi mutu moko bien. Kasi mama kapashi. Ba kusana mutu kidadi. Na koyebisa Afrique Afrique ebo manga makasi. Oyebi tala so moni mutu uti poto azongi. Amotema. Poto même na basala nzemba ko supporter ngote. Tika boye. So la motema to tikali. Oyebi témoin de Jéhovah. Na mona ki ngonde kuna ba dessin na bango wana. Ezalaka nde na poto ba livre wana penza témoin de Jéhovah basala ngo na idée ya Europe. Tika boye. Maman. Mboka soin. Mais bilo mususu na yo comprendre que so za prudent to uti poto ko lo ba pe bilo musu na mboko pe kangisi yo. Faut que za très prudent mais yango na zo senga. Mana moni presque bato ebele bazo travailler na pouvoir yo baza pe ba diaspora. Basala ko ba mona ki ba comme ça kaka ko bango ba mona kuna oya bango kuna. Mais ba problème inde. Ba couple na poto. Tika boy. Na ba ki so to kutana mama kapage to ko solo lango.
Maman Kapache. La réalité, hein. C'est-à-dire. Yo pasteur, il faut que mon ati. Ce qui osa makasité. Kobala te na poto. Tikabo. Maman. Ndenge toza boye ezala biso mibali. Yekola kolamba. Na poto mabi mobala lambaka, mobala salaka nyonso. Moi sake musala, yo tikali na bana. Bana civilisé. Mobala ke musala, maman tikali na bana. Normalement. Maman pa ko ya kokuta biloko oyo papa lambi. Allié. Ça dit mokili ya tour ka mokili ya tour ezali na poto. Mais loko na kuta ke za très élevé za divorce. Mabe makasi. Bande ko na biso ba congolais côté wana. Na so ki pena ba rapport. Papa. Attaque sango hein. Maman Kapache, eza facilité. Ndé pe ba mono la tenio. Kasi poto ango pe, soko moni pe mutazo tindela bino loko te. Maman bo condamné te. Batu musu pe na kuti na poto, aza pe na musala te. Tikabo. Batu musu bazo sala, batu musu bazo sala te. OK. Ndeka apesa. Ndenge pe ka awe sala. Eza partout Mais problème ya kuna oyebi ngata muna komi. Ba grand frère na ngai ya changu basangani. Ba yebi nga mukanda ya mutoto kokane bilongi. Balobi leki na ngai kingasani oyo uti otiki vi ya pasi est-ce que bando botamo zo salaire à 2200 € habité non na zwati mukanda yango tikala nazalaki penza prêt tenté na tala premier niveau ba tenter nga ndenge ba tanta job na sotende Tikabo. Ba tantenga ndenge ba tala Eric Bisidi ayebi makambo na zoloba. Osali bien ngozongo ngoti. Ba tutu ba yebi singa balobi dadi kobanga na yo papa e. Dadi biloko so yo. Oye na bilo ebele. Mususu na oteka wana na porte. Boyo lo tika ba chapeau. Tenga na zwaka nyonso. Mais mama poto eza na biloko okoloko ta valise okoloko ta nyonso. Na sombi penza mingi te. Te mais bato poto ngo pe ba social. Tika boy baba ekuna. Mama to sana biso kuna. Zwa mai. Ke ba yo za jika batela ba mai. Na za jika na uti poto. Mais quand même quartier ndiminga yi modèle na kaboleli biloko. Tenga pa na ndimi yo mi kaja na. Soko yo opesika de biloko yo. Ona moni. Opesika de biloko. Ba chemise pezala ki ba segne mais on na bombe po na yo. Na ebike na miso bato boy. Na kuzi. Dadi lingela ngango opone tai na ngai. Sia. Le banane, o le maman sérieux penza. Oui. Mais na moni fungolo mutu Maman Kapachi, si to benga kabana poto baza ba pro, baza ba international, eza ya solo. C'est-à-dire poto e fungolaka mutu. Ouais. Poto e valorisaka mutu. Si. Et bato ebele lelo ozomona ba parents ebelo bazana ba mbongo na bango. Ouais. Bazo préférer pourquoi mwana ke notanga na poto. Pourquoi mwana yekola misala poto. Eza mboka o eza na ba discipline. Ya makasi. Bato ebele bazalaka auti poto atambusa mina ba discipline mais aye awa ba discipline ezate. Mutu akobwaka poso ebita bazate. Mayo meli salité bo pamba tout moment na nzela ezate. Toboyite ke eza pe na moi quelques personnes au pe bazo souffrir bazali. Mais lokola biso tokendaki pona promotion. Tokendaki pona promotion il y a le 15 juin. OK. 2024 au kaka. Dans les 15. Et les 15 au kaka. Tozozonga liso. Tubiso tozonga les 5. OK. Pona kokende déjà ko banda ba répétition. Na papa il veut faire la po. Ngai pe ba tchenga na carte spectacle. Et ça la bien makasi. Faut ça là. Tobina ba mambui. Tobina ba kifonene. Tobina ba chanyonso. Ba yona ye na lingaka yo. Soki naza kuna ozolanda. C'est-à-dire tokobina biloko ebele oyo dynastie ebombeli biso. Ouais. Na yango wana Mama Kapachi oyebisaka ngai faire aza mutu na oya kala. Mais bolamu o faire asali pona ngai. Même na changu bana changu nyonso balobi ete oyebi to za combien de communes na changu. To ana 5 communes na changu. O faire asali nga na commune ya Maluku no basalela ngango te. O faire asali ngai na commune ya Seleno basalela ngango te. Landa biloko na Holanda. O faire asalelinga na commune ya Masina no basalelanga ngote. O faire asalelinga na Kimbantseke place na botami basala te. O faire asalelinga na Njili esika ba parisien nyonso basomba bandako batonga basalelanga ngote banjilua. C'est-à-dire faire faut qu'on respecte faire na bana changu nyonso. E mukolo faire kozala na prestation moko ana kati ya changu mama ekozala bafwa
Tikabo. Et kozala tout fait tout flamme. Tikabo. C'est-à-dire faire ego la félicitation papa maman na fouti à tes l'autre côté. Nenge zaga poto mususu faut que nous lala na ba toilette. Lipa na kitoko. Eh bilier les boy moi simbo ni nyango pena kwa moi si. Bozala mama pa bien la lipa nanu njika somba. Oza muta poto te. Nyose kolega. Nyose kolega to li. Olingi lipa makasi eh. Te. Oyebi ke lipa on est à moto. Mama yaka. Mama biso pe yaka na benda bo yaka. Oh, mi pesa pas au kit ça te. On a chassé. Lipa combien maman? Oyebi, ngana ka ese ki bilier yango ko tika te. Zela na protéger no biloko ni za na valise. Yaka. Debi kade polar. Yena nga to kenda kaka boye. Debi kade polar. Maman, lipa combien? 500. Yo lia combien? Ngai. Okomo pona. Te non pona te. Régime alimentaire. Soko zone Kinshasa, faut zonga gana oya Kinshasa. Pour Kinshasa soko chefe. Yo tout est libumoro c'est Kuba. Ngali kakate. Ngana ko sangisa ba mélange tout. Omoni biloko. Ah non, tika mboko eza na biloko te hein. Tika winde fruit. Ah, ya mama chami bale. Cha pona ba oya pete wana. Ba oya pete yango. Oza nini te, wa fataka mo. Ngasi ko na lingaka abanda bolanda te ndi kona mwasi. Na lingaka mwamba na bleba. Na mate. Basanga esanga pe, basanga sara. Tala na nyase la mutango publicité na lia te logo te na kuma manteka na yi. Tolo baka manteka. Nena tangi komo nango wana akitoko te. Teza bo hakala eselo te singa biso. Pardon hein. Ngai ekateli na mona ndete kota ka bien te. Ah il faut ya boye oye. Esa le telemi likolo. Eh moko zo lia lipa. Oboya kyango. Te na ko boya te. Eloko yo proposer nga na boya. Hein? Na mona vient na mo za matadi boaka ena. Yo petit kaka ko yaka mingi na ndako. Ezo ya. Oko bomango te. Patela bo. Ata mutu ata zo loba te mais azo vimba na tolo. Ah. Tika biloko wana. Te okosi. Po omoni tikira mambote. Deuxième femme modèle olengi la ngai. Tika mambote pamba. Tika pardon. Ndeko na ngai. Boa kila non te grand frère na ngai. Grand frère non nani? Patrick Ngoto. Patrick Ngoto. Ouais, asa no fille da matadi. Photo beta tout. Ndeko na ngai. V4 moyen te. Asalaki nini? C'est ça. Te yo na terrain là. Na kota te. Te kokota non te. Kasi te na moni te na moni azui poste wana ya. Azui. Bo to ko sanga félicitations te. Félicitations. Bo so akabeli biso to lia te. Tu menga na lia rapide pa Masaro ebit. Président Daniel Masaro. Kasi nga na communication kuna ti gombe na gombe. Ouais. Boko tanga pe ko. Ba descente ezate. Te to kota ça. Bon président Daniel Masaro ba félicitations à gombe na gombe. Na utaki poto na yaki gombe na gombe. Tobosana gombe kipanga te hein. Te occupé na prison te. Nga na collègue na bango prisonnier. C'est ça bozaka. Tozaka na yiba pero ka moko. Te occupé yo ebika moi yo ebika. Mama kapashe biki mona kita na Kinshasa. Ngabi. Ogo boa kinga na station. Comme kate ba kanga yo. Te baba ko na garage. Oye bilo mususu na lobby ngo na minute oyo. Esala mabe makasi. Komeka te. Kanga pe na za te kanga frein. Te na kangi frein. Yo za songa na zate oko mo perdre. Te ndeko na ngai. Même si to lingana te, mais ba conseil na yo et suina makasi ta vie. Te landa te po ba to ebele na Congo ba kanisela ka ba to mabe. Omoni fio na garçon de ba okanga na boye. C'est ça. Eloko mo esele kana kati. Finalement za moi ça nani. Na lobby boy na vie. Yo ko banda ko meka ka ba mungu na ba sia ba tout. C'est ça. Mais kuno kenela ba encore. Tiens, eza matumboli. Daddy, kobo sanate. Na mona ba chérie kuna daddy. Non, biloko nyonso na ba maman merci hein. Okoka été. Moi biloko nyonso to lobe pona ba mama ya poto eza nango bongo te. Batu bazo kanisela batu mabe daddy ningo kebo ezwa mwasi boto zwa mukanda. Ese yo moni basi yango bazo telengana ka boye na nzela yo kebo boto zwa mukanda. C'est ça. Et puis yo keloko mona ebisa yo. Mata pa shikange loko. Na poto. Jo lia lipa. Landa. Oyo kanga biso motema pamba. Kobala na poto eza kobakisa rankini oyo
yo tikala kokota te bando botama okosi kanga parti oyo okosi tika kobala na poto to kolinga mwasi na poto parce que moni mwasi wana ana ex na te boni zanda te azana ba ex na ye okay oyo bana poto ba yebi ete azalaka mwasi ya yantel azalaka mwasi ya yantel azalaka okay. mwasi ya yantel siko tangu yo koya na pression wana maye kufela mbwa mopaya ndaliaka ozomona siko ba réalité ngo na banga kipe valero batu bazopesa yo ekoya kokita po baloba lite ya kana azobeta na petio na bana kobeta na ye kala ok na yebi toso comprendre eloko yango c'est-à-dire eza babiloko oyo faut kozala vraiment très près de leka la musique wana kanga biso monétisation pamba on comprend la réalité c'est-à-dire biso bakongo tolobaka tula likulu tala ngena tula likulu ese ngena tala ngekedi ya ta place yayi yakedi ya ta yo no sérieux azomone ngai ne naza boye même na colosion no kolimo limo mona jo te na yote bisika ndoki non yo za muto bapongi makasi biso za na jo to bata whisky photo kitali bumu na whisky nde osola maka pache musala o tozo sala bato ebele ba perdre carrière nango pona nini makasi faut ko yeba place a ko tia lokolo si vie ya basi ebomaka carrière makasi komeka te okutana na oya mpoka akobenda o moto nyonso tala nga banana bana carrière ti lelo est-ce yo moni ko kiteza eza kaka boy nazo mata kaka faut faire très attention balanda kuna babwaka pe mwandika te mabe makasi mokilese ya kokufa kindoki makamu nyonso mabe Tiens, kanga parti au lisusu c'est capital. Kindoki na lipa mwamba ezaka lisusu te. Po biso to liena oya lipa mwamba mena ba 97 96. Et si là déjà. Et si là. OK. Sikoyo kindoki ya lelo actuellement Satan a vendu mingi na domaine na sexe. Oui. Soko suis kindoki ya sexité, ozo maladie. Si. Faut faire très attention. Parce que tu as chance ya kobala basi baza sérieuse. Nanzambe na likolo ko sepela te yo wuta na maladie libanda oya ko pesa ye. Ouais, osololi. Faut faire très attention. Osololi. Mama Kapache, est-ce que na kutona maladie? Non te. Ale na tongo moko na pesa Mama Kapache maladie. Bato bakotele la liwa na biso, ndenge nini Kapache akufi et sali 6 mois te zadi alandi. Pesa mbote. Exemple kuna yanga. Te na lobi bona pesa pe exemple pa na yo. Et puis kokanga na boye mingi koma ka pe 6 pe yango nazo pekisaga yo. Tokota. Et toi na matanga te, Rafine. Ah, Rafine. Sali bien te. Oyebi soto longoli yoka mwindu to commission pembe il passe à Rafine ba yebisa kote ba ndo yebisa biso makasi youtuber a makasi moyen ya makasi penza Rafine Tumba ndeko na biso mwasi tozo lela ona Mama Kapache moyen musala obiso nde toza ba ancien to banda ngona bino tozalaki ensemble ba Glodidi Asuka la mignon ba Karine Mokonzi à part mutayaka okotela biso moi des eaux de mukie fille oya Brazzaville yo nani Grace Mbizi la sexy azuba mitakala na ye aye nango na kati ya YouTube aye ko sa ninyao te na tiki kote wana wala munangai ni susu liwe ya Rafine eboti makambo ebele moyen omoni ya Rafine eza mukie ngape mukona kozala te makambo ekobotama liwa bapaka poto balinga boeta so tika so simbo bampaka poto ngo pe batika trop c'est trop maman oyebi tango lobi makambo liwa ya Rafine esalinga pasi makasi faut tika te dadi faut tika ngope non problème ezani monde yo lobaki yoko sala jeme mutu mso aziongo ya solo oui bazati yo kasa bossa ni mena muso abossa ni te Rafine akufi na liwa ya mutu te eza nzoto na exemple nzoto eza na ba réalité belé nzoto eza na makambo ebele moyen te to sala pas entretien nyonso to sala pas entretien nyonso te et puis to sala ki entretien maman nga surtout naza na regret makasi parce que normalement omoni nde tozonga boye fallait ce que ba golo ba sala nga pe lettre moko à part lettre ya mission faut ba sala nga pe lettre ya traitement moi testo ya mutu maman ne naza boye nga na mutu pena faut ba katanga kovo ba bandi ko tia ba appareil wana awa bazoluka place nini nere katana ye bazoluka sikoyo okende okuta déjà ba bloc monsieur salama na da mutu na kana déjà mutu tel mukona kozwaye
nanyata biloko asi ça dit mundela ko longola ngo abongisi nga mutu pezongi bien vraiment naza na hernie à deux côtés faut ba traiter nga na boyaka awa po na okutana na docteur ba wangila ya ko katanga mamoka kia ayi ko yebisa famille na libanda et ça kati moteva bo naza na deux appendicites et kyste moko eteleminga awa na tolo te ko souhaita on te bino za famille kindoki yo lo et comme pe ya solo lo makamna je comme makamwana bandoko loba et comédie et bongo famille na yo na famille nga ezaka ba kindoki moko yo kindoki bagatela ke photo o kapi o umeli makasi na mboko yo okay na mera suma ite sosola tango oyo sosola tango tozali King service azali ye pena solution King service non ndima bato wana te nazo ebiso esenga akosa ko te yokosa ngai te tala ofesha donc so mninga na poto c'est que nyonso ofesha oyibinde na zabu mbala liboso na telema bwela balabala na moni balingo mingi balinganga makati na kaboli biloko ate kasi bazo ba bati misala na kaboli manzanda miliki to comme na suka pesa mbote. Voilà, merci na tous les amis de l'ité à Kanda. Merci na bagolo pe bagolo nyonso. To somba déjà ba billet na biso. Si. Papa Hervé. Déjà le 15 hein. Ba pesi biso ba stratégie ya ko la campagne. Campagne ezaka ba pesi au déborder ka. Maman, makambo finga pena esili. Mais te yoka to kangiso nemi ka sikoyo te na boyi to kangisi ngenemi siko ne na zaboye na tiki makambo ofinga so siko ba fingelinga fere na kanga miso te mais ofinga ba mama te bunga no singo de jour fuso mona na ko chrétien ba mama te na 5 explication te to lobaki yango makambo ba mama to kota lisusu te mutabandaki yango Charlie Prince mais biso siko to kene ko kundola buya zapata nde to kundola ki yango ezaki kanda te ko sala bande ko ba mama bolibisa biso o kanisi na za pena ma capache o chena si na bo mamoto ouais bomaka yo yebika te yo yebi bilo musu ezaka pena sakwiti na mbeli na bungi ngana olinga te yo yebika to kota na ta elote quelque chemise na biso bakaleso na biboye soko boyi bilamba ibi musete boye muse azana ngana muse toza na lobi boye ba base monte na yo na kende na ngai na de yo le nga muna de to mesire sia yo le nga de non to mesire akona poto na vitalite omona yango papia tanga te bakebe ba base sonye botela nga kana matako yo kotela nga de longité mais timide wa mais na sepela ndeto bana bino na kolosi ya to tutanisa ngo gaboye to sisi yo ko sali na vie makasi yani te vika e ba déplacement o kanisela nga mabe te mais porte salo bielité na sepeli makasi o souffrir en lukango te o lukango penza wana foi yo penza de la foi oyebi de la foi libaya bino wana baza ba grand frère de la foi oui. Ça qui est bien et ça qui est bien makasi te les jours nazo kenda ki ko nyata na prière wana ndako sila atindela nga photo mo otalité atena kamane o bazama nzanza bakutana na poto ba bongi linzanza kosi Jeune Lion, évangéliste Kosi. Il y a déjà 3 ans à Bongsi déjà teint. Rappelez-vous, on est au coma, 2 jours, 3 jours, t'es Bongi. Maman, Joana Nangai na pasteur de la foi. To utana ndeko nangai. Ngata nguna utiki ngasa na njina quartier 13. Mutayaka utika ngelongi akalanga na bi. Yaya, undo kini yo utika ngapa na yi. Menzo kezaki mabongisa nzambe. Via mutu c'est la tête et c'est Dieu. Si. To côté to. O mekamile makasi na likabotika na. Natika liwapi? O mekama ikuna otika na po. Tena mekama kina tika la me. Na mekama ki me na tika lite. Bayo. Ndeko. Bye. Bisoti na ndako. Kata kolandete. Tokei. Capage de ndoki toko Capage TV. Capage TV.